awa toza na dépôt ya GFM service bamituko na biso ya transport yango oyo GFM service azosenga na baclient nyonso baoyo nyonso baza na retard oyo eke biloko na bango nano ekei nano te mpo na vacances benga GFM service tokoya kozwa babiloko na bino toza nano na temps tobandi siko bar 33 soki obengi biso tokoya kozwa biloko na yo rapide GFM service yeyo awa toza na kati ya dépôt ya GFM service toza na kocharge bar 32 toza na clôture ya bar 32 conteneur na biso yango oyo ya bar 32 GFM service aosenga bino toujours bopesa toujours confiance parce que confiance ya moto yango ezosalaka mosala etambola malamu GFM service aosenga na bino eloko mosusu te confiance bandeko nyonso oyo baza na biloko na bango nanu ekei nanu te baagence mosusu eza na retard par rapport à ba vacances na bino bokende na mois de août benga GFM service tokomema yango mpe okosepela eza GFM service